moi na wana moi akomata 13 ans te alati GPA libungo so polele malheureusement nzambe pena mawana mabele te koya pa aboti te mabele koya pa Kabila bimindoki mabene basaka mobutu makamutu mabe Kabila na 18 ans na ila kota malamu salade kozala double sim okomona pasteur mususu ana mwasi ya kitoko makasi na ndako mais azosala azobeta double sim ça dit quoi bato mususu ba vota bango na peuple yi bango te ba parti politique mususu ka AR AI AO les partis politiques mwasi bana bavani basa parti politique poni bazo mbongo ya ufele na kati ya gouvernement ça dit quoi ça ba impact ba maison ba kota pona bazwa ba mbongo pour être ba bebisa mokili alors moi je ne le ferai pas basi pela bi non polyandrie donc moi si moko akoko bala mibali abali mibali 5 et ko ça le côté oh ça dit faire li faire côté le bisote. Encore une fois, merci na babone nyoso ya Koba Plus. Merci Nabino bosala cas de cœur katikata la confiance natina ko so Nabino natina ko pandanteke natina ko solola mai o ezo déranger biso ezo déranger population o ezo déranger ba congolais. Encore une fois, merci na babone tout ya Koba Plus. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et resala biso bien. Kaka ndenge zala kabiso tozana natina ko solola Nabino, tozana natina ko pesa bino ba information, tozana natina ko panzana bino que Kosolo la makambo ils ont dérangé bino et tant que peuple congolais au nous zomi na 4 quoi globe terrestre biso tozana pona ko informer bino mais nazanga mokote na plateau na ngai soki cameraman na ngaza d'accord Mike ko ba ko benda invité na nga ensemble ngane to pendant tswaka to pendant teke to solo la parce que yé pas ali moko oyo katinaye bonzambe zali katinaye HDD nae et tonda ebele oyazo loba mbela zo pesa soki tokoyo kango ekozala malamu mulo pesa d'accord nanga na abende la invité langa aiba ko se présenter na bino so zomi na 4 kwa globe terrestre encore une fois bonjour. Bonjour maman Nzambe ya pambola yo atato kamana na nzoto na molimo tozaki moko biso zo bundela Congo parce que tozana mboka mususu te. Ozomona mama omoni ju mususu na Brazzaville nazomona Brazzaville mo bana moi si moi congolaise à kitoko longwa kuna zairoise zairoise ah na moi no muto bana zairoise na ye epesa ne passe pourquoi to milingana to pesa na valeur pas tout zamboka valeur mais ba individu mo ba ya teke ba déstabiliser biso to kondima yango te nzambe apambola bande ko nyonso bazolanda biso to kolobaka vérité que rien que vérité parce que Jean 14:6 Jésus Christ c'est la vérité na nyonso mama to bonde nzambe pour pesa nga maele pe pesa maele pesanga mayele bwanya science intelligence parce que bituna ya mama biano na ngai totiki bemboka maboko na yo osunga obatela so obatete pam obazana bitumba sunga bango ba diaspora funga maboko na bango so bango ba kopambola biso ya batamala mutala bango wa mabe continue basaka misala mabe parce que tout monde ezali nakoma tata pe na mwana na molimo santu amen amen. Papa kotala makambo ndenge zoleka na kati ya mboka na biso lelo ozali moko oyo olandaka vraiment la loupe makambango nezoleka population azolela population kanisa kem soka tindi bandeko na ya ko voter bango na mapona mibake na chambre haute na chambre basse bakozala pona souci ya kolobela biso mais ko tala lelo bazoke ne ko plaider na makambo soso eza vraiment préoccupation ya congolais te likambo ya polygamie na polyandrie papa na bisolo mama tango na ka likambo wana epesa ngai passe mingi. Ça dit quoi? Ba député to votera bango mo super to votera bango te ba se votera bango moko parce que c'est ni moko ezali crédible banda 2018 ti lelo ezate. Ça dit quoi? Ba donc sou ba vota bango na peuple yi bango te. Ba parti politique mo soka AR AI AO les partis politiques moi si bana bavani ba parti politique poni ba so mbongo ya ufele na kati ya gouvernement. Ça dit quoi? Tant que vous votez, vous représentez biso. Tant que vous représentez le peuple, il faut que un objectif de défendre le peuple. Ce qui est qui malam, hein, mais les soins qui pour ensemble pour faire pour la vie sauter. Parce que ça dit quoi? Personne n'est juste devant des mais nous cherchons à négocier avec Dieu nanini pour le peuple. Bah bibi sauter, bah qu'un a $21,000, bah qu'un pour leur propre intérêt.
tant bakena leur propre intérêt eloko nini bakosala pona ba pesa ba loi pour mboka ba loi na ba okani kolia mbwa te kolia nyao te ba moi si $500 ba loi moko zangatina ba loi na ba kosaka ni na polygamie mais tant que mona ki na Bible elobi na Matthieu ebisu na 19 verset 4 sabike mobala kotika moi si otika bote ba kosala comme eloko bo ezali ni polygamie ezali ni monogamie. Ozomona tomone bandela mokili na Genèse na basali moi si on bala bi soyez fégo et se multipliez-vous. Nous ne sommes pas des musulmans. Dans ces pays laïcs, mais 75% ce sont des chrétiens. Alors, quel mibeko bazo voter sur la polygamie et ça pour la bébé c'est ma bota. D'ailleurs, les biso au moment na Congo ba polygame bazali et belé à koleka ko to dikisu ba na biso ba polygamie na ba polygamie et là quoi malamu et koleka te. Basi ba bi polandri parce que ngai pe na koza moi si mo na bali na ngimi tano. Na ça ba ngwa muru ndenge mo na mbongo na motako loba na nga azate. On a zo ba polyandri lelo na kata ezali. Na moni mama moko ala commerçante azui ba jeune bo 5 bango tu ndako moko ba participer mbeto moko ndako moko moto na chambre na mama ko mosala batu est-ce que ça y fin du monde pendant nga na moni Ephésiens 5 verset 7 racheter le temps car les jours sont mauvais même banda boko na biso na mwana papa na basi ebele na mwana mwasi abala mibali mitano mine atongi ndako munene apesa bango ba voiture Lela le pa na yo, le bela le pa kuna, ala likuna la likuna. Maintenant on la kuna mota bana njobi na ye. Siko bo suka bon. Siko bisoko mota na mota na façon na njobi na makembeze na ye. Siko loko ni malonga ko zala wana. Ça dit quoi mokile comme na tanga fait. Ba tel makambo. Jamais ba ko le kango na parlement. Il faut parlement et tellement parce que ezama be ça dit quoi bato to tindi ba kuna bazo luka mbongo na bango po loi eleka lokola satan na mbongo ebele apesi bango ale ba adopter yango e koti na mabota mais autre côté la sima e kozala catastrophe naturelle biso du chance ya ko bala mwasi to bana na ndako to boti bana mais tango polyandrie ko koma po basi lo bana mbongo ebele lelo basi bana mbongo ebele akozo mibalo ya lingine bango sakana bango motema na yo koloba te parce que loi et lobby yango alors est-ce que tu zobotela kwa malamu to tu détruire la jeunesse tu détruire la jeunesse et ça passe pe na mawa mingi et ça passe pe mawa mingi papa ndenge ka kolobi wana ke no modèle tozo kende Ephésiens ndenge otangi wana komi yango 5 verset 6 papa tozo tala pe ka to kende parce que yoza na banda sikata ngo benga na kuti bana mibali bana 12 ans 13 ans bazali nu elamba awa polele na ba pede na kati ba pede un polé tout cela mais biso pede ko ka sonité na moi boye na kindoki yango nous ne sommes pas les blancs nous condamnons les exacts Galates 5 verset 19 maman na telemi na comme kola nazotala yo yango abuki pe mokongo yo nazotambola mais na bisi oza mwasi te oza ne mobali oza komi kosa pama moto ndenge na ko kangaye ko beta efi ko da pilipili ya miteo ya rouge wana otuti obaki mosusu na fumangani mosusu na miso tango ya kolamuka akotika biloko wana Hébreux 7:12 lobi film ko beta na mwana na zoba pa zonga likambo ngo te ozoba okile ko na zoba mokile ko tout est permis ils sont pauvres parce que ça biloko wana. C'est grave, moi je connais aussi aujourd'hui que les pasteurs sont les homosexuels, double sim, double canon. Ozomona ba double simba c'est belé te pose tambola sembo poso ondimaki si musé batsa même otonge mais la tonga na ko bana ndako ba te belé boze munduki wa so betika kano kwa ezaliwa ngako kana ko na makama basi ngaite na ko mekata mwa za pauvre boy ndenge na zabo kena kena ba double sim na ko kate pena ko sala te je ne peux pas trahir mon Dieu mais nzambe pas pesa ngaite na boti bana kitoko na mituko ya kitoko na lia ka kitoko na vandi kitoko ekoki à quoi sert un homme de gagner tout le super dans son âme ezali lokoso ngai na ko envier mutu te pona yebi mbongo ndenge azuela kite maman oyebi yango jamais je ne peux pas prier Bible zo bisabiso na 4 Hébreux 6 13 verset 6 alobi contacte toi de ce que tu as on nzambe apesi ngai ndena kosala nango mais ndenge alini tuzokende yango eza mawa pe pasi mingi kozala double sim okomona pasteur mosusu ana mwasi ya kitoko makasi na ndako mais azosala abeta double sim ça dit quoi eza ba impact ba maison ba kota pona bazwa ba mbongo po ete babebisa mokili alors moi je ne le ferai pas
mission na bino bo échoué ou bien Boris. Mission na bapesi biso ezali na Romains 12 31 à 34, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça viendra après. Hein? To comme côté na ba sentiment, to terre la crainte de Dieu té, obéissance té, la sanctification té, l'enlèvement église té. Et comme kaka nzambe alobi, prospérité, élévation, kaka mabala. Même Marina Marthe babala quitté. Yeso banaka kwa ko liena ndako na bango, c'est babala qui? Les gens croient que sont mabala ba to na kata église. Hein? So que na poto mabala ezate. Basi sel bazali, si qu'on prend le joie batu. Et d'ailleurs, aucun poto. Les gens souffrent en Europe. Kayo, kakana yo, kokayangote. Et ça, bah, t'as ça qui n'a pas. So, lui, ma balle. Non, tout le monde en Europe, ma balle, t'es n'état, c'est n'Amérique. Ozomona, so, qu'on du chance, au bal, ma balle, on a poto ça, rabon. 3-4 jours, koufi. Ma balle, père, qui ça, comme, oh, car Nzambe à lobby. Mission, oh, tout ça, préparer bateau, na enlèvement l'église, zate. Matthieu 10, 7. À 9 lobby, allez prêcher, dites le roi de monsieur est proche. Église au Kabati à Rangote. Kaka, alléluia! Nzambe à lobby, bango à mon akak. Nzambe à mon akak. Na moni batomi sa na mabala. Basa kwa kwa. Alléluia! Ta bambebu na bango bakata na bambeli. Hein? Bambebu na bino. Si mabala na vie éternelle. Mabala na vie éternelle. Les lots doivent vivre, les lots kufa, les lots okende wapi. Hein? Alors, comment on a poto, c'est quoi ça? Hein? N'a pas poto. On m'a dit que pata, on goûte à poto. On m'a dit que c'est poto. Donc, c'est la poto qu'on a dit, 4 saisons, 2 saisons. C'est fini en Europe. Hein? L'argent, c'est souvent en Afrique. Bah, pasteur, bah, moral à bateau pour la pauvreté. Ça dit quoi? Ceux qui l'ont bateau commis boy, ils manquent, il y a mauvaise gouvernance dans la carte Afrique. Ozomona, hein? Bah, politique, mais ma biso, ma thème, ma bé, ma casse collègue. Hein, na ba dirigeant na biso ozomona volonté politique ezana bango te mais basi na bango ba makango ba na bango 4e 5e bureau 10e bureau ba être très heureux mais biso mususu population tozo souffrir na bango ayezo na sabison nini biso sabison Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi fungula miso na bino pona ba détracteur to ko isaba ndenge lelo population ata zolo bate population zo vanda mezalo kwa neti loko moko kati na population azo continuer komela tozo tala makambo ndenge zoleka ba gouvernement le karamboka meko tala na sam dena ba gouvernement détournement ezali makambo boyezali makambo songolo pakale ezali mais komona le même personne wana lobi nango azune bonga le même personne mais siko biso ba auto sana libanda do RDC comme le kwa neti eteni ya gâteau moko boye bato moko kande fo ba kataka bato suba okota na triangle. Bon problème ezali Matthieu Bible son à Josué chapitre 1 verset 9 maintenant 8 et 9 alors que cet livre de la loi nationale pour ne pas bouger to sambe la mikolonyos hein to ben la nzambe mikolonyos nzambe ayo kabiso ta kabiso de yami balé Arabi, lève-toi, prends courage. Libération à Mboke Zaraba autochtone, peuple et Mboke se décide. Hein? Kabila a même 18 ans. Tout ça va marcher combien? Kabila a gagné. À quel point l'accord et l'objet était 2 fois et si tu sais que d'ailleurs. Parce que là, comme c'est un bon président, mais les collaborateurs n'ont pas un bon entourage. Parce que les gens qui ont piaka, ils ont un bon côté. Ils ont touché un poteau, $1,200, $1,300, ils ont touché à 100 000, 150, 200 000. À quoi ils vont pas comme riche. Alors, Ngaï Bina Tshisekedi, en tant que chrétien, en tant qu'un religieux, on t'a monté ma malade, on a parce que nous sommes en guerre. Hein? Ce qui est là, c'est que les guerres sont quittées. Azui mandat naïe. Na façon, mais maintenant, qui changement mon égo ça manamboka. Mais maintenant, nous sommes en guerre. Balingi était na occidentaux. Balingi ba boumaye, ba souffrir pour peuple naïe. Vraiment, azai go débrouiller naïe. Hein? Mais ba collaborer mabé parce que des millions, ils ont échappé dans le contrôle de l'État. Ozomona, mais pour n'a pas sa bilan naïe et qu'on a ma casse mingi parce que quand la président avant d'arrêter. Alors, quand Moselle de Sikabia, qui n'est partout pour le qui m'a mais malheureusement, à un entourage, Yamabé. Situation en Boka, ils allaient précaire autant, malgré la solité, mais nous avons bien moqué. Les beaux côtés de l'histoire, le Bela Kibiso, tout à l'heure qui sort officiel, il y a Union Sacrée, papa, mais quand t'as le même figure, Bomana Jikaka, le même figure, Katisio Ngambo Mokondi. Est-ce que les beaux côtés de l'histoire, Tondi Mayangwe a solo bien? Non. Problème, c'est maman, tout est très Jikaka, maman Olive Vazana Bazo, c'est Kabiso.
il n'y a pas les vrais politiciens au Congo. Ça dit quoi? Sur la Bible, en Éphésiens chapitre 2, verset 21, ce sont les gens qui cherchent leur propre intérêt, non intérêt de Dieu. Et ça sonne inamao. Bon, bateau, mon amour, qui ban faux chéri à Jikaka. Moi, j'ai félicité Kimbuta. Hein? Un grand politicien, un grand sage, Kimbuta. Aubin. N'est jamais trahi. Hein? N'est jamais trahi. Oh, bazana Kabila na quelqu'un. Bateau, ba Willy Bakonga. Je connais Kabila, ba Vital Kamerhe, mais muto yo pende atundu akotika Kabila. Hein? Ba tundu bazawana ebele, ba kasende bango tu ba mende, moto kwa mende tata wa ndenge ni. Hein? Oh ça kili kama Kabila, je fais mon internet, tala mende, lokola makako azoli ambumala, tata mende. Est-ce que mende akotika Kabila? Mama oyebi Bible, hein? Batu bakusaka Nzambe. Bible ebisi biso na kati na mokanda na Matthieu 10 40 à 41. Oya pesi ata mai ya pamba. Hein? Tika ito kumisa Nzambe. Oyoki mama kolinga pesa ko ba milliard te. Pourquoi to battre ba maman ndako? To battre ba sa pona ni ba pesi biso bana. Soki na moni bana na ye na bi grâce na ye na pesa bana oyo. Hein? Masu mabe mosu ezali na kolimbisa na bibo. Bana pe bana kati to kosalani. Mais bah oubliez Kabila. Hein? Lelo batonga Tshisekedi, ça dit quoi? Lelo sobi président Tshisekedi ba longoli. Président mosusu ayeyi ba ko critiquer Tshisekedi na makambo ebele au moins Kabila. Ba ko finga président Tshisekedi ko le quand même Kabila. OK? Oko ba bitole ko bima wana po ba dzwa bango ba pisa ngo ba poste ba zakat na poste. Est-ce que politique est na Congo? Hein? Pourquoi même Bible sont na Matthieu 6 verset 24. Tu ne peux pas sauver deux chemins à la fois. Et aujourd'hui, nous sommes OK. Et donc, Kabila est revenu au pouvoir. Pour en Afrique, tout est possible. C'est comme ça. Boko Kima Bino Mboka. Il y a un Deutéronome 28, verset 1, Motomabe Akimaka, Atababengani était. Hein? Il faut qu'on ait en position. Il faut qu'on ait en position. Là, le bateau est en position, le bazar est pas. Et pas Kabila. Hein? Hein? Motoloka Matata Poyo, Kabila façonné. Les lois Tiki Kabila, à quel opposant comme président. Hein? Est-ce que c'est normal? Hein? Comment le peuple a fait la mise sur la binote? Bisu doit tika bango, hein? Na bana bango na mwasi na bango, na matata poyo. Hein? Na bongeli. Hein? Na ba samba lukedo doit tika bango na basi na bana na bango. Bisu ba na droit vite. Hein? Mais moment comme ça la politique congolaise. Kabila bimindo ki mabene basaka mobutu makamotu mabe. Kabila na 18 ans na ila kota malama salade. Hein? Agira bembo kote. Bino kasi ba santu boye 4 ans na bilo 5 ans. Siko changement nini ba combien d'immeubles o ba gratte-ciel botongi combien? Hein? Ba aéroport international bo sai combien? Combien d'hôpitaux et bo sa bino bo bongsa ko bongsa. Kabila baneko bongsa bino bo bongsa ko bongsa. Bo hôpitaux ya siko botongi combien na komba sika. Hôpital mso botia ya Mamadou général Mamadou colonel Mamadou. Babito mesana ngome papa so totali le mesana na paste ba mesana kana passe na souffrance te et puis Bible zo bisabiso nzambe pe ko linga ngote na 4 na Jérémie 28 verset 11 je connais le projet que je t'ai créé projet de bonheur non de malheur te le kate ata moi sangwa linga ndenge nyonso lelo alete lobi potopoto lobi alete abani ko akoloba ona yende ko mibum hein il faut na bimananga. Osomona parce que moi signons satayo zawana hein moi signons so la ndaka mobile na profit hein tala mibale bilongi mabe wana batondi au moins mibale mususu obana mbongo bilongi mabe kwa bise sa accident mais tala basi bango na ndako ba métis ya danger hein mais tala longi mboko ntaba bosusu oyo kama to kwa mpuku ya tongo tala ka forme na c'est moi ça na awala mabe awala na mbongo. Osomona il n'y a rien pour rien même pas dans Nzambe. Hein? Avantage c'est pas biso nzambe nini abattre la biso sur internet ça va bien nzambe pas na biso avantage nini profit nini parce que sa gloire et se manifester et ça profite mais profit nzambe la biso ba congolais tous la kana bombuté na kata souffrance c'est ce que nous voyons hein député zo kota ba nommé ya koti kuna ça pas dans ce tengama toi ba litsi ba niko lata ba litsi ya 3000 à 14 ba yanjau a commis 21 000 ba costume à kitoko oya yelo aka nini polygamie basi pe la bi non
polyandrie. Donc moi si moko akoko bala mibali abali mibali 5. Et ko ça le côté. Oh ça il fait nous. Il fait le côté de bisote. Et na moment nini? Na moment nini otozo kene na yango, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça dit quoi? Na kosenga na Nzambe. Na Ézéchiel 36 verset 26 apesa motema ya sikepa ya bakonzi. Hein? Ba yé ba biso peuple tozo vivre. Nous souffrons. Nous souffrons, nous souffrons. Hein? Hein? Na moni kindumba na moi na bandala sika. Moi na wana, moi akomata 13 ans. Alati GPA. Libu moi so polele. Malheureusement, Nzambe pe na mawana mabele te kuya pa. Aboti te mabele kuya pa. Mana na so na bango ate pa. Ngabe tumbo ya Nzambe. Ye wana moi kaka. Dozo kende wa bon, faut te biso te parlement et décider okoloba na mutuni. Tala mboka be kobiste. Ya banjobiste, ya makikiste. Et Galate 5 verset 19, toko kende wa toko sala bo. Hein? Pesanga lo sako papa ngefa. Papa ngefa lo sako lisisi. Loko na botama congolais. Pone bilo botisinga congolais Nzambe. Hein? Peut-être za congolais pona nini? Fana botama ta pigme na kati ya Ethiopie, obe pigme mo na kati ya Brésil. Na bana ngana Nzamba kuna lia kabambinjo. Pokotala mboko eza béni maman. Hein? Les pays les plus prospères, les peuples sont dans la misère. Que dit la Bible? Proverbe 14, verset 28. Quand les peuples sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Les peuples sont dans la ruine, c'est le malheur du roi. Les peuples sont dans la ruine. Bino bozo tambola, bozo saka ba fête. Ba shing shang ba ya, ba jaki shang kwenke ha na mbok. Siko tozo ke na mbok yango ndenge ni. Est-ce que bozo tala pas des peuples? Hein? Omoninga, dans la parti politique, parti politique dans les peuple. Tout le président parti politique dans Jésus-Christ, l'homme de la vérité. Et je ne changerai pas. On change te melo to moni ke côté na bino ba pasteur to kasa msu bo suka kaka na alléluia amen na Bible mais bo sel ba parti politique. Lokoso. Ça dit quoi? Malachie chapitre 3 verset 18 de l'Obi, vous verrez la différence qui sert et ce qui ne sert pas. Tata wana abani na renaissance. Et bana boso na Soni Kafuta. Yo moni pasteur ozali lokola César okamati de boxeur au futi bango mbongo ba betali bimponda titi bilongo se vima pesa bango mbongo mais on soutenir sport en mboka papa na biponda et là aujourd'hui moto tient lion liaka moto hein et puis pharaon mona kango alors tant na moni bato na bi après chapitre 3 verset 14 à 15 Nzambe asani bango au comme la renaissance le couple qui n'a pas de fétiche. Hein? Soutenez le couple qui n'a pas de fétiche. Parce que Bazako tia mon on a batonon. Hein? 1 Timothée chapitre 6 verset 10 c'est le binini. L'amour d'argent. Tu es allons on a ba équipe on a Kabila ba boto l'équipe on renaissance. Kabila motamano financer bambongo marqué biloko nae. Allons wana sport moko oyo demo za na kati des anakati. Donc il y a un chef à Bézéboul. Hein? Hein? Oh, et bazo sala ezalakate. C'est du fétiche, c'est de magie, c'est la sorcellerie. Occultisme, oh c'est un catastrophe. Président comité recherche. Giaza président et comité recherche. Bemba Abunda Bitumba, Jean-Pierre Bemba Abunda Bitumba na bangité. Ezalaki ba soda na ba Abunda Bitumba, c'est payé condamné à 10 ans. Chef ndeba condamné kanaye. Hein? Il a quand même mauvais troupeau, chef. En ce moment-là, alongwe wan ko kamwa akena parti politique. Muto alobaki moi nous ya petit artenance. Petit artenance. Soma kile bima. Oh moi no you. Bubitira Kabila maboko kwa. Muto bana ko finga Kabila o ya pesi bango bambongo. O ya sali bango na maman Olive. Ba irreconnaissant. Lelo asali parti politique officiellement bien mutu nyusu. Il faut s'adhérer. Soukoubou qu'on s'adhérer à l'ébiment dans ce cas. Est-ce que c'est normal? Mais quand il faut pas soutenir. Mais qu'on soutenir nini? Il y a ça là, mon salaire en abonde à pona mboka, abonde à pona bakonzi. Jamais à quoi il bonde la à côté de sa dictature dans quatre églises. Ça dit quoi? Hein? Batouana, Nzambe abina Philippiens chapitre 3, verset 19. L'effet sera la perdition. Hein?
ils n'ont l'amour du monde, non, l'amour de Dieu. Il fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu l'envoie, Deutéronome verset 28, l'esprit d'égarement. Hein? Alors tu peux manette, quoi. Oh, l'église a été, l'église ensemble. Ok, il faut que tu aies le macamon, l'église a été. Hein? La dictature n'est pas dans l'église. L'église, c'est là où Dieu tu vas comprendre la gloire est ensemble. Et c'est là que Dieu donne la bénédiction à son guéri bateau. Ça dit quoi? Les fins, on appelle ça qui au Philippiens chapitre 3, verset 19. Ils allaient la perdition. Rien que la vérité tombaki moko ya basali na nzambe prophète Ngefa ngai na ensemble to pandi teke papa sololi wa koloba parce que panaye aza sans tâche alobi o ezali yo peuple ozana munoko koloba te mais ozana balobeli na yo o ezali ke moko pe parmi balobeli na yo papa prophète Ngefa azana kati to comme na suka masoya na biso abonnez-vous massivement na Koba Plus, partagez les liens, aimez, likez comme ça na biso bien pour les Koba Plus ouais pour les remarques les suggestions mon numéro là bo bengi biso to binde to solo lango et ozala bien papa pa repesa moi quelques dédicaces na ye ba dédicaces na boy ko pesa parce que bozo solo la te. OK to comme la suka masoya na biso to kutani ciao bye.